Ali Maimona mama Ali Maimona mama tobetango na ndeni c'est un gars qui a comment la salle va bouler danser. Parce qu'on a une version à Théo Mbala. Chaque internaute a découvert le sous les lobbies. Il y a un peu de bêta manango. Mais Théo a apprendre biso le sous qui est moukonga koba et moutoua bétango. Non, c'est pas la femme à la bino. Tout découvrir. Tout y a vraiment vraie version à Théo Mbala na moukonga koba par rapport à nenge bêta mais la rabiso to yebeli. Si moukonga koba ngana na zaiko. Momambu munwe momambu makiva vila ayaya kala ikwela kasala ko saluki na lombi kake momambu makiva vila ya solo nzale e mwana mama nzale version Théo Mbala pesi biso ya mukonga koba. Donc à vous de juger hein bino ba mélomane o boyoka kayoka banzema ngo mingi, à vous de juger biso zuka note toyoki ndenge Théo ayembeli biso yango. Vraiment bino ato bozu biso na katikati comprenons que lelo to yambi Théo Mbala oyo aza ancien animateur, ya président de FAO et na ministre Tozoloba azo évolué na frère naye na kombo ya Montana Kamenge. Donc awa bisika tozali toza na espace la crèche na Victoire bisika o bango ba répétaka. J'espère que Bilili eza radio te bozoyo kanenge baza na répétition la bango coulisse bon moi bozu ba insert y a pas de danse ndenge ba danser bazo bina comment baza en pleine répétition. Théo Mbala tromiko kikochité vraiment presque na fin. Théo soka kokoko ebisa biso relation nini Théo aza na ngona baninga na ba animateur mususu. Ba animateur nyonso surtout beaucoup plus o ba bimi sikoyo ba animateur o amiki o to yebi vraiment na ba groupe pe ya minene o bazo évoluer pas mal. Relation nini Théo Mbala zo garder na ba leki o ba yena sima na bango na musala o. Alors d'abord pour na banda je salue PDG Ali Maimona grand boss Théo Mbala grand animateur icône en musique en mboko yo na animation quoi. Théo Mbala aswa na raté. Théo Mbala abunda raté. Théo Mbala polémique loin de là. Théo Mbala nde boulonde. Batutouf. Bala. Talaba. Ambulance abimine lobby pire petit. Vous comprenez? Animateur au moment où on a TV à Oloba, oh Théo Mbala te ngala master ba leader na bango. Donc ça na ça déjà tembe na animateur moko boy donc na leader wala masalanga okamwa et puis leader nga longo l'animateur wala mamopo. Donc Théo Mbala ami de tout le monde na mikili ki ça Théo Mbala swana ate Théo Mbala sola bien. Merci Théo pour la bonne relation ça on a ba collègue na yo to lo bango bongo mais so Théo ko sunga biso lisusu asale la biso moi différence mukie na époque ya ba Théo l'air bino bobandaka musala animation rigueur ezala ki comment pour vraiment intégrer na groupe surtout bino bozaka ba chance ya koya na ba groupe minene ko zala ba pembeni net ya ba boss ba président de FAO rigueur ezala ki comment combat moi différence wana so ki Théo ko sala la biso ya ba moment na bango na ba moment ya ba jeune animateur bazo bimalelo. Normalement animation kala animation za 100 AP Manuela biso longoli animation na kitambo to yena ngona ngiringiri to longoli animation na ngiringiri to panzia au monde entier voilà non tutu kalu Théo Mbala même bambo si baleki kotoyo bazuwa wa Obiso animation c'est quoi na kitambo animateur na orchestre faut pas na kitambo uti kitambo na mutangongi mais biso sikoyo to valoriser animation biso tala ba vie dudu ba sa animation do to sengi bango licence wana na ba vie tuna na ba nono monzuluku ba vie mo ba di tutala to sengi bango to animation lelo animation kala na lelo animation lelo insanité za mingi mama panza tata sala boye nani te animateur za conseil Ozolanda so landi
Animation zaiko baka. E mama fwengi ankete. Baki la kuvata. Dila kumfinde. Mama fwengi. Odolanda. Il a qui c'est non nini sunga biso na lingala to. Deke. Aya kosoka na mboka mekenda koliaka na zamba. Odolanda. Odolanda. So landi atusulu dia kwenu. Made sulu dia kwenu. Kebe kansengo kalulo siko. Ntengo yibutiri bana. Ntengo kinuma mfulu. Ntengo. Cher internaute, nayebi Théo mbala lelo, mais les autres Théo trop zaiko penza. Tozo ya par rapport ya histoire autotikiti. Théo mbala la na grand-père. Théo mbala animateur amnene, Théo mbala général de Fao, Bozi, Zaiko. Théo mbala pa Montana kamenga sommet de sommet Master Olivier Mbemba. Ozolanda sentir eza ba Charlie Bukaka, ba Alain Yanga, ba Adonis Mayalos, au senti ba Zefondo Mayalos, au senti ba Depacher à l'au stade Mokonzi. Master ba Diembokani, Master ba Trésor Mputu. Ozolanda. Chers internautes, nous sommes là en pleine répétition. Il y a Montana, Kameng, Tozupe, l'animateur. Chanteur, bon, Tokuti, so vous savez, ça moi loco. Toyo. Yoga mboko yo, olingo salana nganini. Yo mami chwamboko yo, olingo kende nanga wapi. Ibali nyoso yolinga. Tout de suite, boya kunande bomona HM yo Rachidine Tima, Eric Manjiki yo. Vraiment, merci. Nous sommes là vraiment en direct. On a allé à répétition. Belle dame pas allée. Donc, en pleine répétition, on a ramassé à Tonda qui chasse à Penanzamba Pambola. Théo, bête la bisona noa. Ça là, moi, loco, parce que qu'on a mingi manga passi. Comme la dame, elle a tout senti vraiment le ketu. Oh, nakenga. Lolende zanatinate. Ngana banda kobwaka na binisa mokili kala yochelanga lofundu ale buka mapeka buka kitati efutaka te buka mapeka leomboma autrice efutaka bien futa mapeka spajari tembolo lendo fodeba adio diogene kitati efutaka te wana bébé Rico zomona. Cher internaute, donc celui qui tika ki abine moi parce que musala na yango wana oloba na yeme musala na yende fala bina poto mona vraiment to sentir le ketu mama langa nzoto ezana yo tonda obali no te poani obali na oten nzoto aboepa na libala esa bien dépana moi libaya senti mama ya kingani papa koto j'ai penda normal pendant lino cadence na obala na ngai donc tana ekokite azana epe déjà mais na bina nani. Au boulot, les grands journalistes, c'est vrai chéri. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pati. Danseuse Nyon au Congo. Bébé, donc, les grands journalistes, oh, Moukonza, danseuse Nyon au Congo, Atoza Mnene, Oza Nene, Bébé Rico Dundao. Mais on se retrouve quand même pas président Montana. Talala, président la biso, mon bébé Bouchou. Donc, son Nazaki ko se retrouver te menazate. Pour aller la mbongo. Tala ande naza fora mbongo, sambongo matro. Merci beaucoup, c'est vraiment en direct. Oto yambaki bébé Rico ada danseuse on a kati ya groupe ya Montana Kamenga donc toza wana choix ezate wana bazomona mbangu e para emoko là le Gucci man la bière de luxe vraiment mon ami hein États-Unis mbora malili vraiment je te salue pas. Théombala de la na souka. Un mot à remerciement et pas Théombala. Quelques salutations et pas mon projet à Théombala. Tous la Théombala na scène na nini parce que jusque là vraiment Théo maîtriser au penda Théo le but que bon travailler na Montana. Boza na studio. Mais pendant bayo baza peut-être na papa même sous peut-être ba ça que Théo tia ka musique ba sous baza surpris comment na Théo lelo. Vraiment Théo sur scène on a minute to confirmer que Théo a travailler vraiment na Montana. Yo moko ogivote. Ogivote donc voix ko fa bongo te voix ali et ça la babulo. Te mbanda bi maman mboka mo trop. Omoni Maniela. Na vie kolinga to lekolo ba salité. Maniela na obala yo na bali yo te. Donc ngala lo baso eloko soya donc likama pene soya gender
oka agenda te ombala se dessiner lokola niama olanda o bakoko sente batie maboko ba bulldozer mwana nsemi tala na fuli petit moko azoya mikolo oyo na kati animation bokoyoka ye bulldozer mwana nsemi ozokomprendre donc boyoka petit babulwa nzela kei osentir mpena ke no mokolo boyoka petit wana bwaka insanité seka longwe pembeni nanga donc teombala suka ya dega donc bozela mpena bozela bolala te bokoyoka mpena jenda azoya donc jenda arrive ozolanda merci ba LG base dessine bapeti na biso Élysée, s'il te plaît, Élysée. Élysée natuni nani aliaka yo? Leki aliaka nga. Ayipana mbongo na do. Do bilo mikolo. Ba o biloko ya muti omone bobo ko mukana mabetisi ngo lisusu yo bike ba petit bo ela mabeba to zonga na loko to sala. Natuni yo. To zonga le loko to sala. Ato ba kongo te. Bisha to moni ba biloko ngo yo mabena biso moko maloba na biso kanga biso. Nani aliaka biloko te ko kimanga te. Nani aliaka biloko to kena mokana morceau na biso. Je suis pas animateur matoke kaka. Nani aliaka yo. Oh. Yango to yimba siko. Kolia ezani. Mutu ngai mutu nani aliaka mwasi nani aliaka yo. Petit wana mutaliaka ngai. Donc Maniela. Te zongisa biso kasi. Te songa na kima be zongisa biso place. OK mabe. Zongisa biso kana loko. S'il te plaît Élysée. Élysée natuni nani aliaka yo. Ye. Pona nini? Ayibaka mbongo na ye. Ozo comprendre? Pour ça, les musiciens, il faut ça là. T'as dit on dit la bébé biso. Mais grave, tu peux essayer qu'à raison. T'es on te comme pendant la sou quand même. Tous les gens ont repris qui m'ont dit question réponse. Ils ont question réponse. Ils ont oui oui. Ils ont faux. Ils ont nombre de chiffres. Parce qu'ils sont qu'à chiffres. Mais avant s'il te plaît, on a besoin 2 minutes au petit. Aza musicien chanteur. Animateur donc petit yo na habité mikolo ya. Ya to comme pendant na souka pour balanzo bazolanda biso bayoka yo po ezana ekazana kati ya bord ya Montana ya président Montana. D'accord, to yo. Dewa yo esedre fungola mato yoka Constante Mbengele leader ngana zo yebisa bango Fili solo zo betana ni amfe président Montana zali mukolomba lebele bildozere na binisa na animation na lakisa bakina te yombala nyama 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 mr nyama kofina lololo ye nyama zamba. Wow, Brigitte Anani, vraiment la grande dame. J'espère que mon son est sali bien ma casse. Mon thème est juste loco vraiment na kati à Paris, on a ma tante et sali bien ma casse vraiment morceau oyo. Théo to comme na biso na souka comme on avait dit, to zongi ne loco na biso ya question réponse. Théo mal marié ou célibataire? Non. Marié ou célibataire? Célibataire. Père de combien d'enfants? 2 enfants. Fille ou garçon? Fille. Théo Mala, il était marié à divorcer. Vrai ou faux? Vrai. Théo Mala. Hein? Théo Mala. La sécu parce que question là, t'es la bombi. Prochainement, la comprendre que autre Mais Théo Mala qui marié à divorcer. Kasi na boy té on a lobby kasi to yo parce qu'on a des identités divorcé na minute ozongi célibataire. C'est ça non? Oui, naza célibataire. Donc tu comptes aussi marié? C'est marié? Oui. Parce que je suis encore. Sote on a nozana, yo mo pena nozana o bula pena on est na minute on ko boule o bala ta mo sa ba jene. Aja na ka chiffre ndé na lobaki. Mais to zonga ka mo na ngambo wana. Te pena so ko bala na minute po o bala ka no déjà. O lingi suko remarié. O go remarié moi c'est âge nini pour peut-être o couvrir ba vide oyo ou ba mabe o ezaka liboso. Non bala ka moi so o mandi libala bolingo ki ba na ko bala pe maman bimba na ko bala pe jeune fille. Mais ce que problème est esprit na ngana yekuta na nde na balie parce que moi ngala mkolote na mkolo likama mukolo na Congo bako teke bien ndamba lupangu tikongola boya age na nde moko osakala te vraiment to connais na suka vraiment merci Théo Mala bayayo quelques remerciements parce que to komi penza na suka baya Théo on va soutenir Théo de près de loin et la numéro à contact ya Théo pona bayo bazana ngo posa ebele peut-être babungisa nazo bandana na numéro plus 243 89 52 74 925 plus 243 89 52 74 925
Bon, pour la salutation, na sommet leader Montana Kamenga. Nazo pesa mbote na général de fa au Djene Djene. Nazo pesa mbote na Olivier Mbemba. Nazo pesa mbote na Paris wana place pena batnanga ba Larbadi Diogène. Nazo pesa mbote na mes deux enfants Karina Mbala et Teliane Kimwesa. Et puis nazo pesa mbote na Firme Firango ma London. Nazo pesa mbote na Dubai. Nazo pesa mbote dans Dubai wana na pesa mbote balekitel matro place na uti mikolo et puis na pesa mbote na Bijou de Newade. Na pesa mbote na Coco de Kos. Na pesa mbote na Blaise Mosengi Yanzi. Blaise Nzoko. Merci beaucoup Théo, vraiment pour la remerciement et vraiment nous sommes arrivés vraiment à la fin. Comme on dit toujours que Moutounion soit à la Canaba et ailleurs. Mes remerciements vraiment en direct à lui-même. Naemoko, le numéro 1, comme je dis toujours, ma tante Brigitte Anani, la femme de Giselo, quoi, vraiment depuis Paris, dans le restaurant Lingwala, Tabamoto, Masangaya Malili, vraiment Tokos. Là, je vois mon ami, hein, Goutiman, l'habilleur de luxe depuis les États-Unis. Vraiment un homme qui s'habille selon saison, selon circonstances. Vraiment, je te salue depuis de loin. Je vois encore Pati Bokose de Tour Eiffel, vraiment un bon ami, un bon frère, un bon tonton, un bon chéri. Vraiment, je te salue de loin, la Katia Belgique, Wana. Et mon petit frère Essien Punga, vraiment, je te salue. Merci beaucoup à mon coach, le DG Fire. Et quand on voit un grand homme derrière lui, il y a toujours une grande dame. Là, vraiment, je vois directement la conseillère principale de Fondation Alma, Madame Nicole, la femme légitime de mon DG Fire. Vraiment, je te salue. Et merci à lui-même, le futur député. Hein? Papa Ali Maïmon a vraiment respect, l'homme social, l'homme vraiment digne à son nom. Bisika ozali vraiment papa nzamba salo subo lamu ya roleka po mutema ono zanango ba pesa ngo na n'importe qui tenenga ka fali le poupa lobake kitoko eza elamba o nzamba latisa na motonyo sauté. Donc c'est pareil avec vous mutema o nzamba pesa apesa ngo na motonyo sauté. Donc continuez toujours de faire de bonnes œuvres parce que ozala kaka ko defisa ka nzambe wana pe afuta ka yoka rapona ba bien o ozako sala. Vraiment comme la biso na suka merci na bino nyonso bolanda ki biso partout dans le monde. Là je vois mes caméramans, je vois papa Jimmy. Un homme doux, je vois Yannick, donc rien à dire quoi. Donc toute équipe Alma, je vous aime beaucoup. Tokomi Pendana Souka, tonton Mayalos, je te salue, je salue Bijou Bisakou, je salue Mosquito Play de Panama, Moustico Play de Panama, je te salue, je salue Odile Vomère de 4 mois si à Philly. Vraiment, je vous salue. Je salue aussi papa Olivier Mbemba. Je salue tout staff à Montana Kamenga à la crèche. Vraiment, merci pour l'accueil, merci pour la disponibilité. En tout cas, je remercie le staff Nabino tout. Parce que je suis fanatique de donc ngala lela est fort. Ozolanda, PDG Lima Imona. En tout cas, na anesengo. Ya omona ma jeune sœur oyo na lingara trop azu boulot et ça linga bien. Oya yebi te bo l'accès, oya yebi bo forcer à pour ça nango. Donc cheno nzamba pambolonge ke liboso. Je salue Popo le monde à London, je salue à Tudabis. Merci beaucoup Thomas. Bye bye. Ali Maïmona mama. Ali Maïmona I'm so sick. Ali Maïmona mama. Ali Maïmona I'm social. Ali Maïmona mwana nzambe. Ali Maïmona